verbes aimer ensemble ou bien ils ont conjugué le même truc pour que a touché motema mutumsusu. Il y a les relations qui étaient basées sur le matériel. Il y a les relations qui étaient basées sur le pensée. Il y a les relations qui sont basées sur l'amour et la beauté, la bonté, et puis la grandeur, ou bien dans vos spiritualités. Les abato balingane na ba église, mususu nzamba pesa ye mwasi, mususu bakabele panoko, mususu mama leki aibisa ki cousin na ye. Moi moko bwabali mutu a théâtre, pardon. Songi tout le monde yango ka vie privée na bango ba ye nango. Moi si moko bwabali mutu a théâtre kuna mama ba robe moko bizarre. A wuti soki Canada soki côté nini wana na biso bazo sala bali des sorcières. Tu ne comprends pas à quel moment mutu akola ta ba robe lolenge bo. Na monde au 21e siècle ba robe moko boy cousu je ne sais par qui, ba couture moko bizarre, ba façon moko ya ko élaborer makambu très bizarre. Ngala lobi oh makaka diaka na monika bati ndalinga ba biloko ngo nga bibe ba qu'est-ce la mariage basali mariage mutu moko a théâtre boya sali mariage voilà mariage ngo na ebité so basali ngo so bakeda ko tala état sérologique ya mutu na moko et puis en plus de ça mustuana moi sina yaki kokufa awa asengaka mbongo awa n'est-ce pas bakobenga nga jalouse balobi moi si ya mutu wana to mona ki asenga ki mbongo awa zaki so ina cancer akokai ko se soigner te siko nga na lobi mutu azaki na mwasi na yako kai ko se soigner te yo ke ko bala ye ndenge nini boke ko bala na ndenge bala na nzamba pambolo o subventionner ye po esala ndenge nini ngabi zela na sala na bango batile ya ba audio moi ça bali yango azana ina makoki te comment uko et puis papa ya bana nasala la bango na no prière nzambe tata yo moto tindi bala mobali 4 papa ya bana 4 Yé mon voisin là-bas, n'a ce qui combien, je me rappelle plus parce que ça m'intéressait pas vraiment, c'est juste parenthèse. À quel moment est-ce que nos balles mobile moko boya koka ko soigner moi si na yete, il y a même pas longtemps, je me rappelle de cette histoire. En plus de ça, yé ozana bana, yé pazana bana, yé azana ba moyen te, donc yé azaka kalolenge boyo e ko bala yé. Abi oh penza makaka diaka ba congolais oyo penza balingi mabale. Na sala la bango na bala moko restreinte. Po yebi ke mobile no azana mbongo te. Qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devais limiter les casses, les dépenses. Si quoi qui ko louer tala ba limousine, ça la robe ko ko la limousine té parce que za kitoko té. Mobile azana mbongo té. Yo ko sala mariage fo yebise kaka. Messieurs, kutu wala ko benga e chéri té. Voilà ce comme apomboli ya nzambe tala baza ko tia banzembo nzambe kuna. Yo ko yebise messieurs yo za na mbongo té vanda sui. Makambu wana ya ko saba mariage ya minene za wa té tozo saka mariage avec 4 personnes et siliwana. Matalane zangi plus tozo ebisabino basi ba congolaise bazali mayele te bolobi to fingi bango mobali azana ba moyen te yo ndo zana ba moyen na yo na Canada kuna komona ka modèle ozawana ozana musala ya malonga te ozande na bana ebele so ba futaka yo mbongo wana ale oyena ngo na Congo oyena ngo na Congo kuna ole o limiter ba casse bobandi ko sala matalana na yango akotala bino biso tozo tala tozo seka tolobi wow o ba couple ba bizengi boye ndenge nini mais si ko ngana tuna siko ba biloko na tomba sala ka nyoso na ba mariage na coutumier wana ezalaka po ba gagner ni na kati parce que bolingo bosi bolingani ndako moko bosi bovani makasi congolais mana bosi bomibote parce que ba to ngo ye na internet to kolobela parce que biso tozo édifier ba to ba sala magoda bozo bitango sa même pata ke boto dela na bloquer yo avia nzambi comme ça ko makambo ba tout tant bozo kende siko ko sala siko biloko wana ezali sikoyo po nzambe amona yango est-ce que nzambe ayebisi na ye abala ye moko mwana na ye pas abala comment vous pouvez demander à quelqu'un qui sait que lui ne possède pas babiloko wana boyebite ça signifie quoi eza biloko abato bayaki nango chercher à connaître qu'est-ce que c'est ces cérémonies de mariage wana 4 chemises non 4 chemises wana ye muto asombi po mobali wana za na eloko te ye muto asombi biloko nyonso ya badota mibali ye moko aye ko sala ba matalana soko mibali yo moko zala discrète ko ke do balela biso mobali moko boza na eloko te ale oyo ko pesa ba mbongo ba doti kuna oyo moko sali ba outi kuna bazo traiter yo neti princesse parce que bazo china yo bandeko soko bali mobali oyo ampiaker ko investir na kati ya boyetela ba mariage wana tia ye na musala nanu a produit mbongo na ye comme ça ko sala mariage
Kovanda bien na mobali eleki kokende kosala libala ya ping-pong ping-pong. Parce que biloko wana ba ping-pong ping-pong wana eza résultat. Ah, mariage beaucoup monstrueux. Horrible. Soki obali mobali waza na mbongo te, oboni ka bolingo kolakisaka eta enfrante, nyokola ye akende koluka ya ye. Na toko la musie kaka bima libanda, obimisi libanda. Odake wapi kende kotelema na place oyo baluka ka misala. Poza na mbongo te. À quel moment ko bala mobali ndenge wana zane na mbongo te, azape sikona mituni mobali ngo kendo vanda na Canada. Ah, okola moka na tongo ngana ko pese stratégie soka la mugi na tongo abandika ko sambela mobali na sambeleli na mungongo makasi. Seigneur, mobali ya mpiaka, papa opese nga yepo na nini? Benga na yena ndako yo tata. Salaka toka bwana nzambe na sengi papa mobali ya mpiaka analenga papa ko sala boyete nzambe na ngai ngana senga ki boyete talandenga tanda miawa azoronfe lokola ndoki papa benga na ye zwake moto na yo ekatanga na ye talandenga lali afongoli munoko lokola ndoki azo ronfe papa aza koronfe awa papa benga na ye papa na boyi mobali aboye alali goy goy akendaka musala te kaka kolia akokende kofongola banzungu kuna lambi nini boko ekanga baela nzungu na ngai boko ekanga ye. Oui, soka fongoli mzungu na ngai lisusu papa biloko wana eza na moto kweli na makolo azika makolongo eza makasi anika kangwata bien te papa mobali aboye ngana boye changele nga muto aboye soki ale biloko na nzungu azwa pulupulu aka diarrhée et comme la dysenterie et tout ça obandi ko pamelele na tongo wana tango yemoko akola mukala ah bon oui akendulu kamsala oh mimi no boyebi te na ba prière na bino no boko ko sala makambo tout na kati ya prière na prière toi no ko sala tout olingera webisa mutu vérité obandela ngoka prière nzambe soko yambi ba camarade moko bolingi kolongola ndako na yote oko sambelela bango pe na tongo Seigneur na boyi ba camarade aboye asengi nga une semaine et komi 3 mois papa alingi kokende te nzambe na ngai aonga na koyamba batu mususu na kolalisa bango wapi benga na ye nzambe na ngai benga na ye na ndako na ngai na bo nzambe na ngai longola mulimo désordre la kati na bango longola mulimo désordre depuis baya awa nzambe bakoma ka kocha désordre awa provision na ngai nyonso esili kolia biloko na ngai ya bana babiskuit bamona batie na munoko mbombo bamona batie na munoko bazosokola pe ata munoko te nzambe soki na leki pembeni na bango balumbaka solo ya mapeka papa na pameli solo ya mapeka na ndako yo papa solo ya mapeka eleki na ndako tata papa solo ya mapeka nzambe oyo mapeko ekolongwa mokolo nini papa na boyi solo ya mapeka na ndako na ngai na solo ya monoko papa ata yo moko basa bavandaka na bato ndenge nini bakovandela nga matin midi soir télévision na ngai epemaka te nzambe bakofongola télévision matin midi soir batiela nga bakalunga mabe batia bamodero mabe bana na nga bakomi lingala na monoko papa na boyi baproblème Kangisa bango bisaka, je vous chasse dans ma maison. Rokokokokokokokoko. Ukomona ka baprewa na bango moko. Bakangi bisaka bakei. Yo koloba makambo na mutema na ote. Yo kozala privé te. Oh. Mais nazo comprendre te makamino bokende na bango na ba privé. Muto asengi yo atambongo na Congo monie lokola aiteli koshima na pe bato mulimo arando batika la kaka nango biso toyeba kaka éducation la bango batika la munoko kaka efinga kaka mikolo nyonso sambelela bango papa na ngai nde bareke OK Seigneur milimo nyonso arando matalana sans sujet lucratif sans position d'édition de quoi de séparation des autres bapato monike bato batangate pa muto atanga na 5e 6e secondaire basala ka dissertation eza na 3 branches tozana thèse tozana antithèse na conclusion sans oublier développement muto atanga soka azui sujet ekozala na thèse ekozala na antithèse ekozala na développement parce que au 4 hein
Papa zela muke nzambe yo yebi. Oba mnoki loki parce que koya ko kata awa prière et puis tout ça to ba amen. Binobolo baka amen. Alors bato a milimo arando. Milimo na bango arando bazanga bateza malonga. Tango tokoyoka bango to sentir kana banda ko neso bazana bango ba bizengi. Tango tozo tala bango tata to boyi ko pesa bango crédit ni ya bijou ni ya rose. To tinda la bango ka ba mitu rouge na panel na bango. Comme ça TikTok a kata yango. To signaler ba live na bango matin midi soir. Ba suspendre bango matin midi soir et pas TikTok. Ba zoa téléphone na bango et zoa moto et charger bien te. Bazanga unité, bazanga crédit. Na bato balinga bango ba téléphone ko ya na mai. Téléphone nango pe kwea na mai e kwea ta na salle de bain na bango na bilamba na bango banda batie bilamba na salle de bain une semaine bilamba komi na moisture nezo lumba solo téléphone kwea kuna e kanga malibela bazwa mbongo a téléphone te bango ifo babima wana bazanga basija malonga babima lokola pasteur Kalamba matin midi et soir. Kaka kofinga matin midi et soir bato mebimba basije tengama basije moko ya buzoba basije ya babizengi bazala babizengi sien buzobe lata bango mututu ayeba bango soka ka koti mutu buzoba mutu buzoba balembete pesa balembate ba continue na buzoba bitoyeba buzoba na bango zali nzambe ya buzobe zali nzambe ya buzoba buzoba na bango ebima buzoba na bango elata bango bazalaka bato moko buzoba na bato bazotala bango batielaka bato bazoba ba comprendre bakende kuna po bakomaka bato bazoba na babuzobologie bazolola na vie na bango mobimba rokokokokoko Maria Tumba to bateli unité pour tsoki téléphone esili donc na yo penza mbozo mabonde le te parce que tozo sala ngona unité na ebité soko uzwa kango ndenge nini parce que yo poza na unité te oza na crédit te na ebité osala ka ndenge nini awa to sukeli boye to tiki mama modératrice na biso na maboko na biso moko na maboko na ote pour ceux qui to tina maboko na yo vi na ye ko doka donc amen. Amen. Batikate, va continuer. Va continuer. Va continuer. Bon, les gars, je vous laisse peut-être tout à l'heure. On viendra développer la politique parce que Fayoulou est sorti. Fayoulou a bimi. Le discours na ye wana. En tout cas, sengi na Chilombo, va vendre la négociation, mais na yebite so Fayoulou, azo comprendre de Chilombo. D'un côté, en fait, j'ai regardé, c'est un monsieur qui est, ngala keda côté la Fayoulou kuna, na mona ki ke papa wana mutu na yebeta ki mwandambu. Azali na amertume, azali na mutema ya pasi po bayibaka ba élection na ye na 2018. Mais makambu mususu alobi na kati ya discours na ye ezali penza na nzela. Mais Chilombo nde problème. Chilombo combien d'états bavanda ba élection uti koleka oyo ba Fayoulou ba ko senga Chilombo penza bavanda ensemble. Chilombo bavanda ensemble ke ye akende ko vanda na bananga asolola na bango. Soki ezali balkanisation masquée ya solola na bananga babenga na Chilombo. Ndebo ngana moni parce que Fayoulou aza penza na mutema ya Congo. Alobi penza ke me mutu oba kovanda na ye neti Chilombo en tant que chef de l'État et aussi mbate ko Chilombo penza azali mayele te il faut akende kovanda ndela bakabila asolo na bakabila na ndenge bosolo aloba makambu na ye. Et puis il faut akende ko rejoindre bato mayele. Papa Freddy, j'ai réfléchi parce que ngala réfléchi ça comme je suis intelligente et je suis comment on appelle ça, je suis intelligente et je connais l'histoire un peu du monde. Ngala zo comprendre ba Congolais ki. Oyebi ezalaka na makambu mususu eleka na monde batikala kolobela ngote. Et moi j'ai regardé makambu par exemple ya liwa ya Kennedy. Likambu wana toyebaka te modèle eleka naka. Vous comprenez? Depuis le bozo senga kabila aya ko tubela ta bino. Makambu nanu kutu avandi atate. Ako tubela ndenge nini? Comment est-ce que boko senga kabila aya ko tubela nanu avandi si makambu te ata bino moko? Makambu ni bozo ko yebisa. Ezala makambu susu si eleki ndenge wana. Ba mort ya ba nani oyo ya ba komola ba Kennedy. Eza ba mort moko bazwa papa ba tout ba kosele makambu après des années ba moko de fungola dossier ba to FBI ba yebi ba to service secret américain ba yebi nini elekanaka tellement que c'est un scandale bokolo bateke muto ya ko tubela pa banani moyen wapi ko tubela ndenge nini
Na minute openza Kabila ya bandi ko tubela kenga na bomaki papa o mususu. Jamais. Église catholique kutu makamba ko tubela wana basi bakata ngo bayibiki batu bayaka isusu te bayibiki ezana ngo lokuta. Ngana zo comprendre te ba congolais bolobi o Kabila fo ya ko avouer. Ah ya ko avouer. Bon, Kabila ye basinyaki ba deal na bango eyokana te. Mutu azalaka na place ya kovanda a réfléchir. Azo ya na ndenge biso foto skoto ye ba to kota na kati Kabila ye ko sala nini. Projet na ye penza eza nini ya solo. Alors la frontière ouverte makambo eleka wana tolobi te que to ko enterrer yango. Ce n'est ni le moment ni le temps parce que le temps presse. Tomoni pe nani monsieur wana bimi Manga nani monsieur le ya guerre un général moko abimi a ko dénoncer makambo nini bango baza ko vivre kuna na pouvoir oya Chilombo. Bonjour maman Diamant. Hein? Batuni bazo vivre na pouvoir ba militaire na biso bazo kufa nzala 15 jours bazo na bango bazo futa bango te basi na bango bato bakufa ba veuve baza na plan ya kobima libanda mutakala masoko libanda na Kinshasa. Pona nini mibali na bango bakufa kuna bakufa siko général oya ye koloba zape muluba alobi te ezalaka te me bambongo ezo yibama me bato bakufa pona ekolo déjà modèle bakunda bango na ba problème. Bon, avant charger si langai tozo zonga peut-être tozo akosola makambuana. À tout à l'heure, merci. Ciao ciao. Yeah, tout à merci papa pasteur pour la mabondeli na yo. En tout cas apambola yo te. Yo te kaka kule pa ba avocat nde kula makambo bima. Ye apambola yo te tobo. Ya pambola ngate. Merci beaucoup. À tout à l'heure. OK, merci.